azalaka na problème na batutu mwana na botami akoli akuti papa on a ba problème akomi mukolo papa mwana saka ba problème makambo papa mwana sala bango ya obala boy pe boy ko manquer respect na mama na bango nani olinga papa na ye afina basi masoko na ba répétition Didi son za star munene abela Rihanna riri neti makoso masoko mikelo kwa bakoni mibale général makoso elonglo kwa ya lowi elonglo kwa muto obeta siffler na butu général makoso elongi mulelo kwa lindalala aboti bane bakimi wana bilongi compliqué lokwa cours en maths physique général makoso asiba kamona le kimi wana bana ya général makoso bilonglo kwa betata mbila bilonglo kwa bambila penza bilongi songe lokwa betata mbila makoso ta masoko milai mike lokwa banzeta gratana elonglo kwa lowi lokwa siffler général makoso na ngodi mutu songe lokwa suka faire alobaka mingi munoko musuni lokwa lipa bakoti na kati ya tie zanga miliki bana nenyo saboti bilongi mabe bango noso milai lokwa banzete atikali ko bota mwana lokwa Didi Stone te makoso masoko mama na yo o mwana général makoso aya koti likambo yi mutu na makolo te confiance ko simba ba fit meki m'appelle wesh na komika na dire bonjo pe ngai ata binongo je dirais mais encore l'état je rappelle après donc Didi Stone au général makoso ba Rihanna c'est qui yo makoso lolo bote kutumu kinza akena ça ba beza ba musicien ya Côte d'Ivoire ya Niei akena ba Rihanna c'est qui yemo makoso no pasteur amakio na frappé na banzamba la rouge azala jamais la succès kabiso to pesa ke makambo makoso makoso za tiktoker azala jamais pasteur parce que mon église makoso frappé bakanga na mboka na bango kutu bakanga na makambo ba frappe c'est maman na men makoso maman na men frappé akabe Ariana c'est qui moi na kuta makoso kimi Didi Stone a posté mazuma pala makoso mukala wana masoko mike milelo ka banzeta gratana sko Didi Stone abengaka riri abengi Rihanna telemi amona papa na bango na répétition Rihanna telemi amona papa na bango na répétition Didi Stone abeta kama boko parce que c'est son père papa a respecté moi na te respect ça réciproque soko tout ça bochon na réseaux sociaux bo finga papa na bango ils ont choqué ba camarade ne papa ba sala mambo ala te mais hier papa la bango ça tout dans le bêtise Didi Stone ane mona ba exaucer na ba gladi ane mona ba na jeu ba daïda ba soraya mais hier ça na respect papa la bango na respecter ba soraya na ba exaucer na ba bana ba manda chante bana ba blaise boula ba lekiye parce que papa la bango ba ça poser mais hier mona légende oh papa la bango mona ke dans ça ba défiler papa bango zo respecter te abeta ka maboko ba kena ne ba sala ba vanti na papa bango buzo ba ka kota papa bango te ce que Didi Stone ba kena différence exacte ce que bango papa bango ta na succès ma casse pour le moment papa bango na succès mais papa bango fina ba danser ma sokote ce que Didi Stone mais la papa mo boy répétition au fil danser li soko étant moi na réseaux sociaux papa bango pesi kishinjora bisou na munoko étant moi na réseaux sociaux sans respect papa la bango ba danseuse ba accuse ki na télé étant moi na réseaux sociaux papa la bango apesi boy ya chanteuse bisou étant moi na réseaux sociaux moi na za motema ndeni yo supporter oh maman bango azo yoka Didi Stone za mwasi azo mitia la place à maman na bango qui peut accepter papa na fina ba masoko papa na apakola ba buzoba qui peut accepter ça. Qui peut accepter? Donc, Didi Stone soit vandi, papa n'a pas fini avec papa soko, Didi Stone a talaka. Papa n'a pas tout le temps dans le bêtise, Didi Stone a talaka. Après, pour retraiter d'impoli, for what? Impolitesse, Yanini.
parce que moi na bongo a déclaré té tant ba komi ko finga maman na bango alia ezala place au didi sto na bima a commencé la déclaration a côté la maman na aza mwasi arrive pas c'est que nga papa biso basala divorce na maman biso ba série mo boy ba divorce te ba kabwana ka papa biso boya ko signer divorce toza ba mike je me rappelle à 8 ans toke fa na galerie présentielle papa biso mbongo totiki maman biso na rigini toke fa na papa na galerie présentielle na premier niveau wana to vendre papa moi c'est papa biso to esco papa biso papa fallait récupérer biso j'avais 8 ans na mena ba envie dire parce que ça une interdiction qui était à maman biso mais le jour où j'allais comme mémorial à témoin de Jéhovah il fallait que quoi assister si babé on bino kuna ba église réveil ça dire ba campagne blomo ba Pâques biso kena quoi assister na rigini parce maman biso na mona maman biso boye donc il peut sentir kana na maman le quoi c'est qui mo be quoi papa fait to zonga ville c'était le jour on a créé rébellion ce qu'on voit na ville na galerie présentielle au coller la macacité pour déranger ma voisin ngala bando le na nko non le la tina balcon non le na nko minele ba ça déranger pas son ça pas maman na bando le la pas non le na motema ma bébé ko le za ke bon o le la ba bondo lo boyoka ata non ko le la mo ke ba voisin so ba mindele ko na ko ko indisposé immeuble et c'est ce qu'on va que tika pas maman ko zonga maman so libélé ngwana parce que na moi sinon on que moi sur ata sokolinga la salle de bain ata pa kolinga mafuta alesi biso avant to la hôtel so na déjeuner poko avant to ke la ba tiri biso table ezo simba ngati na olela kana nko so na bandi ko déranger ba voisin c'était self défense na nga po na kitenda ka papa biso na comprendre que mindele parce que voisin la chose qui petit char Mobutu à l'époque à son fan dans la petite char Mobutu biso boé papa biso awa biso a tova na galerie présentielle na le la yanko ba libanais ba foutre la wana ba konji ba taka oko ba no la chambre ba funga ba porte ba faire ta chambre na ke na obi ma fait na na balcon na comme ko alerter immeuble papa biso ko kango tabi bo ke tike pa maman mona maman ko zon na zon maman biso wana na zon so ndaka papa biso ti parce que na sala qui rébellion ko lela na komi très petit na ndaka tebis na yanga lutu no zoati pour no mona bonheur za ka tsanda ko maman biso zati comme maman biso zati donc nos supporters mo téléphone zonga na ke liangu papa maman na lianga inga pa maman biso matembela mai oko confisquer bana to boto le bana to mesana maman biso tal biso te to zonga pa maman to zonga pa maman biso to côté maman biso mais un mobile ça la bêtise ay ba non te ko ça bêtise a continuer la bêtise mais jour à tout en akapé muta benga te moi quand bisa la voiture et zone le pan a sengi moi ce n'est pardon ba ne pardon a kumba biso so fui décider ou le ba na maman biso ba ko ba mpaka me ba place moko muto a dondo ka yo panza libala maman biso le lo za na sama bili atikali po bota te ka lo kwa sindi koluka ko gagner affection bana mbanda nga elekate esimbate elekate parce que je regardais ma maman avant que vacances papa biso avant papa so biso na no mois d'aba souffrance maman so mona ba ma mise na chambre j'étais encore trop petite ba 8 ans mais non comprends que moi ça c'est la douleur pour oumeli na mobali na ye babandi na passe na bo jeunesse mobile moi ça papa so na 16 ans banjo bota donc souffrance à mobile na bo mengo mobile ne on mérite ça bien aux yeux moi zaki vierge ayene vacances pas oncle na bango olingiye obanji ko boti so balié à la coli olingo faire chier olingo yoke même pas ata linya lo bazaka na tort bande kono so ba ko telaka yo mama bisa sans défense anna bande ko ne malonga te na kishasa aza ye moko muto atreno ba oncle la biso mi balera ba ke ba mi bal famille mukie ana voix mukie contre ma voix ebele elle a comme qui coller la chambre je suis encore trop petite mais comment matanga haine baba mona kana osakana njoka kana osakana te na réfléchir na c'est vrai que bana mukie bakanga makambo ko bukana te ba no mona emso na osakana njoka kana osakana te tana monika coller la tamso ya chambre mama ngana osakana me na olela pe na kwena nga.
et bando matisanga mafuta et matisanga en en fait na omo yina batu ka nga mona omo yina no yina batu non on va tout combat papa te parce que yazo mona ka bana ba mike ba mona ngate njo nga no mona ndengo lela no mona ba prière ne so atima bolongo la c'est ma misune ils ont révolté en fait mais yazo comprendre te lelo bana mobali ne bazo bakoyi bampaka bomi balé so bazongana te balinga ba loni lo mo bekati nanga pourquoi nzamba aka bon azongana ki bakoma bien nande bazawana mais bayebi te que en face j'étais traumatisée dans moment là traumatisée je mangeais pas bien et puis la voix belle pas pamba muke la coach hôpital imaginez-vous j'étais encore trop petite mais na sala et ni ba pota na estomac na kota campus ba pota mais surtout na âge ne akosa ba pota na estomac te estomac longue ba poso ba pota et c'est na kati estomac so oliaka bien makamuna so bien souci na nini na ko ba souci te tu as souci ou la traumatisme venir na mona maman mais comme tu as la pays mo bezanga na ngomi beko ata moi na traumatisé ba bi na bomba kama ba centre te et le côté na poto bana bomba mi bua kaka mi bomi moi na mi bomi mais bore marqué pour ça Congo mais na côté na campus quand tu as na Francine Pembeni na côté là na campus pour aller j'étais trop petite pour comprendre le ninga dans un traumatisé t'es na commis trop violente donc classe bonaka na violence muke école et pesi rapport bitumba lokwa moi mobali bakanda babiloko sko ba didistol ba siba o sibir sikoyi chaque dia pousse une mwandam mais lokwa nzamba zaka bon lo bana mobali ne papa biso mama biso bazali a s'excusa azonga ne témoin de Jéhovah bato ba ya ko bebisa mabala bato bakenda moi c'est un za souté mais maman nga lelo ko mpaka na mobali ne place moko poza mobali na ye bavanya baba mpaka batonga bombale baliaka bomi bale aosa bakoma mobali nazo kangela ye bobeta masolo c'est ça l'amour comprends siko yo sindi moni Didi Stone wana bo traumatisé trop Didi Stone a botola libala ya mutu te Didi Stone a botem na kati ndaka papa na mama ko faire zo traumatisé bana wana baneno so mama li asana libala bana bazala traumatisé Didi Stone a mwasi o comprendre pas si ya mama na bango mama na okomona ke tefa lobata sekarate ta musuna ndaka solana mwana Didi Stone regarde votre papa. Regarde votre papa. Après, c'est qui Shinjora bisou na munoko. Regarde votre papa. Après, c'est Cindy bisou. Cindy a combien de ça qui bombanda na lia. Didi Stone a zomona. Et elle y a Cindy. Y a boye. Parce que ake comme la bino. Na papa la bino. Koko manque maman la bino. Aime sous ba respect. Ba tante la bino. Baza pour elle. Na qui peut accepter ça? Tozolo bana posa koloba. Tout ça la posa katolia bambongo. Le bita Didi Stone, azo comprendre bino. Réseaux sociaux, bolé la bino bambongo. Azo comprendre biso. Et là, comment il y a boy. Et ya ki makolo boy. Et là, comment pena ya boy. Ya boy, ya sandalo. Et que koboto la maman biso libala. Et là, comme il sapia boy. Et là, quoi boy. Nana quoi accepter boy te libala. Misapio, qui va accepter ça? Ah, le bois que la moute ba jeton. Ayaki boy. Mais Minou a supporté a finga mon Instagram. Mais Didi Stone a supporté Ebele. To lala to la muka Laura Sokoko a fingi Didi Stone. Laura Sokoko a fingi Didi Stone. To lala to la muki. Et puis, la présence Kofi a joué trop. Mais qui moi malamu. Tant Laura Sokoko finga maman ya bana na yo. Toi, tu es là, tu applaudis. Laura Sokoko manqué du respect. Na ex-femme na yo. Ozana otala. Ta bo finga mama lia. Ozana otala. Directement bo finga ba no ba Didi Stone na ba Delpio. Après tu fais semblant Delpio obenga papa. Obenga te. Obenga te. Na ba bêtise osa exemple ni ko faire tikeli bana ni na vie. Et tant qu'un bon papa a sali parcours na mokili. Passage à Kofi sur terre. Aye ko contribuer pa nzambe to aye ko bebisa makambo. Bola mananga passage ya Kofi na se ya mokili. Ayaki ko sa nini na se ya mokili. Ayaki destruction mission spéciale ya diable to ayaki ka passage lokwa mututu na mokili.
Parce que bana ya Kofi ya mibali baza un exemple ya malamu pa papa bango te. Papa bango azala exemplaire place moko te. Bana tout ya Kofi ya mibali. Ba belle famille so bokebali la. Ba ozobona bongo na keba. Parce que baza na sémence ya papa na bango. Papa na bango atikala kozala exemplaire ata mokete. Atikala kozala exemplaire ata mokete na passage na mokili. C'est un exemple à bien te. Tout de lui c'est mauvais. Ba Didi Stone ba beta lisolo ndeni na ba mabala na bango na ba minu wana ke bazala bana Kofi. Passé ya papa na bango ezama be makasi. Yango somo na bana Kofi ya basi po ba bala ezala mutu. Bocha musape na Didi Stone. Bongo minu abala. Bongo Miss Keke wana abala. Mwana ni ya Kofi o balati ciel. Bolo ba ke Didi fa bala. Fe bana na minu po minu mkolo makasi. Wapi baga fiançailles minu alati. Bozo ba Didi ki obala te. Bola ki sabiso bag ya fiançailles o minu alati na vie. Ezati. Tozo ba libanga na Didi Stone. Bongo bag ya fiançailles minu alati eza wapi. Quand vous parlez de Didi Stone qui fa bala, ma déception minu azata na fiancé te na vie. Ezaka ba sibie ba tiki ba si ayeli papa na bango ta fiancé ya portier te ata ya taulier ayeli papa bango te. Kofi tu dois voir tes enfants de ba tout là. Il faut mona ne yo monta la sémence na yo wana mwana te ya mobali te wa bali. Faut ça le soni viramo. Tu as l'argent, vous avez les jeunes ata ya garçon non bali cité. Ya basi ku tu n'en parlons pas minu mukolo ata fiancé zate ata likili. Na yeliote et tout là. Bana basa bloqué ba tout là. Heureusement ba Didi Stone bana maman mobo vise longo vise okanga a bloqué bana yake ya bona ndela mususu. Bota la descendance ya mutu. Passage na mokila tikalo za exemplaire te. Papa Wemba bana na ya basi na poto babala. Basi ne Poiti bana basi na ndako. Bana ya papa Wemba ba boti papa Wemba memi ba koko. Amemi ba koko ava kufa papa Wemba amemi ba koko bana ya bana na ya basi mwana na ya mwasi ya bota mama amazon ayebi ke mwana papa Wemba mwasi ya boti il faut que ça lycée papa Wemba amemi ba koko na ye ava kufa yo kanga munoko no nyama mpesi la mama no Melanie babengyo ma classe ba Cindy. Mwana ya Kester a uti obala mwana jibe. Et pas Kofi ma bisona mariage de sakate. Kaka buzz papa. Nani olinga papa na yaza la kala ba buzz a buzuba. Nani olinga ngo. Nani olinga papa na yaza Kofi olomide. Na mokili be batem si papa nani olinga za mwana Kofi. Personne. Vous condamnez Didi Stone aujourd'hui. Mino a finga papa nae. Mino a finga ba tante na ba oncle nae. Mino a finga famille na bango. A manka papa ne respect. Tandis millionnaire. Mais Didi Stone a salé en moté. Moi nana supporté ben jure. Mama Rue fa finga Didi Stone. Mama Rue fa finga moi si ex-femme ndeko nae na TV. Yari fine o sape akoli alongana ba maquillage na bomona elongi na ye na peki saka ya divorcé yo mama rifa yo pe sukola na elongi na télévision na maboko olongana ba fode te tande oza ozo finga métis ya mechola yo chaka choko chaka kusha fode te yo finga ya mechola ya leki quand même na libala passage bongo yo leki na passage wa kocha mobala tata mobimba ki Mario na ndako koko oza koko mokoti si Mario na ndako. Pani ma belle-sœur mutemo avec aux arabes. Didi sur la face à part ya maman ne. Ce qui maman ne azaki na tort. Alinga zo part à papa ne parce que ça chouchou ya papa na ye. Mais le quoi la totali mais maman ne mutana raison. Didi sur na zo part à maman na ye. A cause zo part ya maman na ye parce que maman ne mutana raison. Raison ba kashaka yango te. Raison ba bomba yango te. Raison etika la raison. Moni so sala o sa mutu babe. Même après 1000 ans, mi sala na o ebima na mi sabatu. Ato luki raison lelo obimi mutu malamu me osa mutu wana mabe makasi o luki makambo bele po mutu wana bimaka mabe même après 1000 ans raison mutu wana ezonga mabe ba bomba ngol ata après 1000 ans mabe bimaka toujours à moi si
Qui va accepter papa Naza Kofi? Ou azo dénigrer moi si na la TV. Maman bana na ye. Le lo loba A, lobi a lobi B. Ka ye mo ka ye meli biso na nzembo ke tapotez s'il vous plaît, tapoter, mettez-moi de cœur. Bon tapoter na ebele. Ayemba fali a fali poupa ya na Didi Stone so ba lobeli yote ba lobela nani mais lelo comme traiter les Didi ko traiter fali ke aota mwana mwana e tangu Kofi azui blanc na Mosaka afingela kai papa na e Mosaka nani aloba na Kofi que tu as mal fait tangu Kofi azui blanc na Mosaka mwana e Mosaka a utiliser tina suka mwana na blanc na Mosaka lelo aza maudit musique nezo telemate. Akoma loka muta bela mutu azana musique mota ko beta na Congo na atana ba ko e beta akoma parolier Blanc na Mosaka akoma parolier biloba loba avant na place boy aibi histoire nyonso musique na mutu Blanc na aibi musique te azoka sagesse a Mosaka anga utiliser ngo ba histoire Mosaka za ko beta na kitambo ya komo observation na télé asa musique tondimaye. Mais Kofi a joué mwana ya Mosaka pour finir à papa na ye. Plus grave à ben sana moi si à Mosaka ex-femme à Mosaka nana wana. Aken appelle ça blanc na Mosaka voiture pour finir avec papa na ye Mosaka. Wana zaki normal. Vera moi ma yele te. Cholo ma bon na TV wa ma yele te. Oza ma yele ta mukete. Batu balobela ngoti. Okanga photo na Junior Piana. Batu balobela ngoti. Kofi alinga détruire vie à Didi Stone et pas Fali. Si vous comprenez, jeune a été, il y a un ancien à Fali Poupa, vous êtes artiste international, Didi c'est ta petite soeur, c'est ta fille. Bon, on a verra beauté, aligna nuire de Didi Stone, na maman lia. Parce que ça n'a pas tué moussousou, tellement que papa peut s'en sous passion alimentaire. Didi a colla cordon umbilical et katana. Et ça n'a pas place moussou, Didi a cause après qu'il fallait appeler cette opportunité à place où. Combat Didi est cause à la tête, qu'il fallait continuer combat Didi Stone. Parce que ça, fali baza bano yo bakuti mama lia na kati ya libala na Kofi Olomide Didi Stone na botami na misu na bango et comme de la famille Didi Stone na ko benga fali papa leki nanga donc basala ka vidéo ya papa na mwana bolingo za na kati te biso tout yebi fali pour pandenga fonctionnaka so ça na musicien abattre la réputation le quoi fali na Congo azati parce que na lève la comme là ana droit erreur te et bambaye. Même Ferré, à quoi la Didi Stone te. Bon, lingangote. Bon, ko kita simba te. Ba ebi ke mwana za mwana na biso. Mais fali a ba place mususu akomona ke komba mwana ezate. Eza ba place mususu fali akomona ke komba Didi Stone ezate. Alors ba ko tsa Didi Stone po un peu wana Didi Stone ozwa. Et ko be ko sunga mama na e na baleki na e. Parce que aza mannequin international asa ba tué belé ba place oya ke na ba tapis rouge ya papa le kinepe fali akendaka donc à cause de place musu ba tie kombo na été fallait ça faciliter cha kombo na c'est la famille pour Kofi mumto yembela biso ke Didi Stone asa leki ya Fali Poupa et aujourd'hui comme Kofi il est malin asa na besoin à détruire à venir à Didi Stone a eli biso maman que yo à ta séparation entre Fali Poupa na Didi Stone bon ça très attention boko kabola Fali na Didi Stone ti. Boke bana discours ya Fali et ko zope ba warrior mususu et je batu mususu ya tika mwana batu faut faire très attention nyoso tona po a détruire kaka à venir à Didi Stone azo ko supporter photo ya Fali na Didi Stone te biso to supporter rifil ndenga kosela Fali makambo e pa Karine Mokondi biso ba warrior to supporter kamoti ngako na kasu warrior te leki ya Fali bato tout linga Fali to supporta ka audio na to memaka rifin na justice te bato tout balinga Fali ba supporta ka audio wana oyo rifin ake ko tonga Fali et pas Karine Mokondi tout le bato balinga Fali ba ka choqué non seulement même le musicien pona biso vrai le loko fait le mide Ferré héritier déplique Fabrigas basala bilo mo ke basa contre Makambouana. So tala pe musique bien ngomona ke tous les musiciens congolais basala contre Makambouana. So tali Michel Bayamba déplique, je me rappelle à l'époque, déplique à l'oba que pourquoi qu'on salir Moutouti na niveau oyo.
depuis na makamba fali je me rappelle émission ba yamba kai ba tourner par rapport à mamboeleka ya ba niki tout ça là abibana ba journaliste faut ba nokanga bango ko boko salir mututi na niveau o to ba congolais Rwanda azati fabrica za leka mission aboya question wana bazaka contre mais le cas baza ba polémique na bango ba la sa position makasi yate mais tout le musicien bazaka contre même Ferré il était contre la destruction, ça la fali ba boycotter. Tout le monde était comme la des musiciens. Voilà, c'est des musiciens ko ça pour fali mais moi ba l'action ma casse, ça pas combien ko éviter ba question wana. Et puis ba combien ko ba parabole. À ma grande surprise, to mona audio est refine Olomide. Azo de tonga fali et pas quand ils ont c'est que mission to za posa makambo. Des autres on a posa dossier zaki ya zemi. Dossier zaki te ya fali lokuta bota kindumba te zaki ya zemi. Kofi Akoka fali na dossier wana te bake na makambo koko toujours le nom de Kofi Olomide. Kofi azongisaka Kishinjo en orchestre na ye wa finira ke fali nani atala moti baseri Kishinjo alinga zonga est victime tant que comment peut sa position zonga est victime Kofi azue maman zongisaka quartier na te 20 jours même fali likolo na benjir na ko dénigrer tout ça na commandement ya Kofi Olomide il veut faire le malin. Banani bazon solisa Niki na privé. C'était Sandra Kazadi, Mama Rufa, Kofi Olomide. Banani bazon nourri Niki l'espoir. Petit Sandra Kazadi fa na Kitty, ayo lobake Niki azamo classe na biso. Basaki déjà, basaki sûr que Niki o quoi sa Kofi fali KO. Si Sandra sa sortie médiatique Niki menga Barcelone place pesa bango motema pasi. Mboto ya pesa na dédicace émission et c'est là mon thème soit kabango parce que sûr que Niki a quitté sa fali Kofi n'a jamais aimé fali asa mutu mo divisé pour mieux régner yango didiston le cas on le que Niki ça passe sur que mon thème ba comprendre que sur qui ça mon thème te didiston c'est la petite sœur de fali pour pas kanga photo na fali yo le cause ka malin biso to kandio kana clé boa ya mwana no moko tout ce pays ici bas quand nous on sala pas mosaka pe ba mosaka on a kama bon basa ba mayele te mosaka muto azwa mwana na yo afinga yo muto azwa mwana na yo pas détruire yo un bon matin nga beta na hypo cheval mosaka seli Kofi vidéo boza ba sans esprit pourquoi parce que le ngwe pas jibé au bosani ba bien finir soit jibé. Na souka na ngoke sa vidéo pour soutenir Kofi na concert na hippodrome. Tu as oublié que ton fils là na mosaka so le bolo bana raté ça pour na Kofi Olomide. Mais yo mosaka que sa vidéo pour soutenir Kofi pour tout ça pourquoi parce que le ngena pas jibé. Na le be bata moki bosaka boendeni. Donc ngana na camarade nanga so na bébé na camarade nanga, il faudrait que le nemi a camarade nanga. Na mona mo c'est la bassesse sans esprit. Camarade nanga atata bomani neti na suka donc comme camarade ennemi neti. Po ego sopanga toko solani kuna bamo na biso mata kita ekebeleke ti tozo mata tozo kita wana c'est que totonga parce que totonga camarade nanga donc na muto na ke comme camarade na ennemi a camarade nanga on appelle la confiance nanga te ngana koki jamais kolonga pas Saint Paul na longoli voile na lati songo Saint Paul bezaka voile moko jamais babiloko mosaka bosala ba sans esprit ce que le bana JBT ben na bande mais pourquoi faut qu'on na Kofi sans esprit ce qu'on moni koko tcha la pete fanda bocha koma nene ya tenene avana na Dubai Sarah avana na Kinshasa batambola ati boza ba sans esprit mosaka Kofi Olomide na bana wenge balaki Kofi l'esprit au moins na mokili kolinga teka ngai koma ngai Kofi azaki ka ye lelo bala toute une éducation ya kotanga na poto te sagesse ça kotanga na poto te Kofi atanga na poto waze ko atanga na poto karma pas idem mais so tali comportement karma pas comportement waze ko tebi mo sa waze ko te to mona no bana waze ko te bana karma pas to mona bango te moi sa karma pas to mona kete bino so kotanga na poto ndeni yo na sale comportement donc exact comportement na ye à gérer famille na bien te donc ça montre que misala no so Kofi bibi na poisa aza un père irresponsable aibi ko gérer foyer te un père moko tozo moné danger côté à foyer éducation l'homme le plus intelligent l'homme le plus sage atikala jamais ko c'est l'intelligent sage c'est l'homme le plus malin Azala mayela kozala malin
mayela kokoma nzembo mayela kolota kosala bato mabe kobebisa bacarrière ya bato wana pena mayele na ye mais azala sage na intelligence te ya normal vie normale te sagesse na intelligence ebimaka makasi na kodétruire bacarrière ya bana bato sagesse ya kofi na intelligence eza basé na kobebisa bacarrière ya bana bato na kodétruire baorchestre oyo eza balumière oyo evanda na Congo asupporta succès ya baninga te asupportaka temps ya baninga te asupportaka bonheur na mutu épanouir te asupporta yango te intelligence na sagesse ne ebimation nga étouffe mutu na Congo aosenga o featuring po détruire yo aussi là comme so camarade na ye po asilisa yo ayo na basale G po pakolo buzoba yango nde bit na ye intelligence ana kokoma oui akoma banzembo kitoko aza meilleur chanteur te aza meilleur voix te aza meilleur compositeur asala ba mélodie kitoko mayele neza mélodie musique abeta tchacho mayele musique wana c'est bon to boya te mais na boye aza na sagesse na intelligence au 20 fois été au quantième mois si bakabwana même na kibo papa a perdre qu'un mariage jibe piana aujourd'hui so ça na ba papa na mokili so ça na mibali on a ko rêver na bala fana ba mboko jibe peu importe ma bêtise toi ça là non na pesa so occasion au fin à midati non na pesa so occasion au fin à Soraya te Soraya samba na dossier à 100 jours il y a Vital Kamerhe Soraya piana na Ajnin Daniel Massaro samba neve à Vital Kamerhe le passé fille nyoso ya ndako ne ya libanda ke bala esu mwasi mo ya terre à terre mukinza lisoko lelo na klawenge mutako bala sindia zati Kofi se croyait l'homme le plus fort l'homme le plus kisi koleka mokili mobimba il s'est lu le Rambo akuti na likelela kidisi kisi na se bon suka na salité dans ma peka tout a chaki njamba beti mbata na suka vie de couple et baby musique et baby échec na échec concert à mouné les arasouté stade de martyr à bossa na sindi ata 20 mai mo ko betate tout na e par terre binemi na e bana na e moko tout de lui et kiti na se tala ou vie de couple ya Yahweh Ranson tala vie de couple mampata tiki bompaka baza tala papa Wemba si alinga kufa bali mama Amazon papa Wemba zana basité azena ba makangu te. Pourquoi a valorisé qui maman Amazon? Parce que on t'a la moi sur to routine na pas si to comme boulot. Moi je supporter bo soto na nyonso. C'était maman Amazon. Donc akola la bino nona ti banda basa ki toko banzela ki te ba petit chéri mais pour na honneur na ye moko bali maman Amazon. Donc maman bana. Yo seli so ki nona ti nzembo alia. Na suko bimino otika sokoko yo kasi dire. O bazote mwana papa Wemba. Dire koko manki maman Amazon. Dire wana tozuka exemple papa Wemba to bakangie na poto na makamba bangulu Shaggy Charouf azaki mwasi ya papa Wemba deuxième femme confirmée maman Shaggy ake kozwa mobali ya pasteur amonaki pona ye fait nabi basango ba yela bino ya mibale tande bazana patience te tangu papa Wemba azaki viva zo yenga zo ya bafula ngenge babazo kyo bani maman Shaggy azaki ka wana kibombande lengi tant bakanga papa Wemba bangulu muta tikala kezaki mama Amazon mama Shaggy Charouf tout la musa ayebaka ke pona papa Wemba sili point akeluka frère en Christ abala yi mbala mo akoma sœur en Christ tu comme maman Amazon oh bane ko souffrir ke alali pongi na Congo papa Wemba na poto zo siba mama Shaggy papa Wemba na poto aza entouré na Shaggy Charouf oh vana be bayembeli pe Charouf nzembu oh vana be Shaggy Charouf na référence oh vana be Shaggy mais maman Amazon wana azomona ke ombanda bazulanga na ko kufa mais tango papa Wemba kotika prison maman Shaggy umela tamona ke et comme il charge Amazon azonsi mokondi na mwasi ndako ake comme sœur en Christ ake tout bela abandi ba témoignage ake luka frère abalayi pourquoi nzamba za juste papa Wemba bima prison ta bimiye moi na misuke na ya libanda bayaka pota kombo bayaka parce que j'ai non parce que je suis papa Wemba na beta na concert parce que ton a poto succès place na vandi na ambelure table papa Wemba samba takenda obala maman Amazon na kimukolo
baya kaka posa kofi so le lo komi impuissance sexuelle sinja ofanda te mais maman li ofanda aolingo chaka ta misapi po juire sinja ofanda te so le lo ko ane lali libela ponda bozala bosuka na ba prostate bosuka na ba maladie mobwe opsa sous sexe te mukongoto eloko elali sinja ofanda te bando simba sibe ba jeune garçon aozata ata simba ngo ta tombola ngo aolinga te mais maman li aolingo chaita musapi po juire poza papa bana ye sindisiko ana liki na yo te etaleta no mweni ngo beta beto to ono beto de sentir poza mpaka mais moi sinon otundi ko na vélo yana ba bolingo mususu ba mekaka ngo te ya de femmes oyo ovanda kangi makolo ya de femmes okopo kanga makolo te azana mobali masala ba partout azana mobali makenda ba gender yana batu mususu vema kufa abeba azanga mafuta masaka fidèle na mobali na ebaza deti ngaso ya ningi mobali nanga atoza nani nakenda ka gender te soko okabela nga pona boko libanga kabela nga sopo opesa te na kufa na ndaku na sata mbongo na nga ya muke bafuta biso mbongo avie mo batinde ninga fanatique na nga batanya la perle ba Gina la Taylor ba mama na nga batututu bakabela nga na ko ya gender te soko okabela nga na volonté pesa nga mais opanza nga de makolo panda ke na mobile na nga osango te moi je suis comme ça so to liate des jours to kangi nzala to liate on m'a bien que j'ai une chose na silandi que to lie pété no senga pe camarade te na obeta mutu so yo zuite nga zuite to la nzala mais am suba obe nga place mono ke zo mbongo ebele so na zuite ke no kibala nga na yelo no keti donc yana basi oyo ba bongo ya pe na basi oyo ba ya kaka po ba mbelio place sinja so lando po bo beta concert po na oza kofiolo mide po bo voyager na avion po na matalana po prouver mokili so ke loko ane ta po eza pe longtemps esute eza nango pe longtemps te po eloko pe eza pe te tokotuna na awa sikoyo mobali mobwe na kimukolo aganye te tala vie ya mampata tala bamusicien wenge yo papa mukolo boye okozala exemple ya Congo otikali kozala exemplaire na Congo te ozo ke na liwa motiki exemple bien te na Congo toko couronner légende na wapi bana mikelo ko ba faire gola bazana ba silia na ndako soko tali faire ya kala na faire ya lelo okute na même bêtise te okute ete ke faire azana chanteuse akenda wapi akenda tamsa mona ke bêtise ya kende kaka so tali bango na bo jeunesse na te ba komi lelo bazana suna droit d'erreur te bana bo mibali ba trishaka badobaka mais po asale lo mo silia yoka ebima sur la toile akolingango te ata mukete to ata zo lalo ozala danseuse ozala mwasi mo balinga ko na pota futela ko ndaku oza alinga te silia yoka ebima sur la toile balinga ko subasi balobaka te bakoma olinga basi mo boy silence absolu et comme bongo mais yo tata mukolo boy wana maîtrise ali bolote soko sibia ozi vertige bakanga kola bakisi pa pamba yo kasi ba fali wana na ba fere basi batila bo bakisa biloko liadi ba fali wana na ba fere ti bazawa na ba trisha kape basi on bazaka njoto na njoto basi ba pe bakisi ponye zwaka bango ti pona niti lelo fere ko bimisa sile na ndaku te pona niti lelo fali ko bimisa na ketchup na ndaku te parce que ba sixo bana ngo ba makangu na bobe balala ka te butu moyi bakena koluka banganga ya somo po batila bo bakisi mais tellement ba miyebi ke bazo ba artiste minene ba yebi nini ba misala po mwasi tout ayete atoke zo kisi no na bosa satana ezoete obimisa ba fana na ndaku te okuna obimisa sile na ndaku te ezo ba petit joueur ba petit ba musicien yo kasi fali na faire c'est que ba leke na spiritualité kofi obanda ko kosa biso kala na ko comprendre que na spiritualité fali na faire ba leki yo po yo tile loza na vertige ya libolo bako tile yo mutu bakangoka na biloko olia obala na ba asemila yo bala batutu yo bakango atana kisi ya coin moi ça kango na kisi comment ça facile boy yo moko le tati ou ata les grands chefs mais moi si ça kango na kisi na facilité atana nganga ko aveni bakanga yo oza no spiritualité soute aussi là tu es là ce que nganga ta formé moi na otika na secret moko to mi balé ya yemoko yo na secret
Nanganga formaka yo, ateka secret pour petit na yo. Pour avoir comme nganga, on a père spirituel nganga, on a baptisé yo. Ce que bana na omoko, arrêtez de m'appeler wesh. Bana na omo na musique, parce que na olukane muto a formaka nganga. Yo le rose nganga. Otikala na secret moko to mi balé pour na yo. Bano yo formaki yo leba ya pano pese bon secret, parce que luka muto a formaki yo moko nganga, bazona code de verrouillage ba doubla yo. Tu le don di maradi. Okiko kabola fali na di distone te, tandis que yo za exemplaire te. Na vie de couple, tu es foutu. O laksi misala na souka pene ke ozala jamais intelligent. Un papa irresponsable, charlatan, mythomane. Mi balo balenga libolo pa kota walobi n'importe quoi, pas lia fufu walobi n'importe quoi. So banamelo ka mi chopo na 12 heures, obi so ba secret nyoso lia. Comment est loko lo wa sinje ke kango na kisi pe zuyo. Et lors le roi Sinzi, et quand on a qui s'y pèse vieux, et si on en déni, pose la spiritualité, y a un monde qui a souba musicien, ou comme un niveau fanité, ou comme un niveau férité, ou comme un niveau musicien minénété. Tel que Fabregas, à coco non la musique, na vie de couple, à l'équio. Fabregas, comme maestro Fabregas, aza koko na yo na musique, mais ne touchez pas à Terry. Fabregas sala ba blague nyonso, finga yende olingi, finga musique na ye, soko toucher Terry. Obomi Fabregas, po ako sala ta mabe. Zala likangu na ye asibo musika. Soki Terry azana ki chassa na ma campagne, tout le monde dehors, tout na batatana cause Terry benga na bango. Terry moi ça Fabregas ayi na kin bakena ba répéter ba Sonia Ndinga ba Tatiana cause na autour à piscine Terry bimisa bango tout dehors de chez moi ba bima Fabregas ça na mot à dire parce que madame a quoi ici bango tout li bana répétition li bana ati Tatiana cause otunei donc Fabregas a ko si ba o Claudia Bakisa on a defa Terry bo ami kinza au moins l'homme sage toko traité musique zo simba te mais côté fille de couple bravo. Yosko ko fosa niveau on a ba déplique non yebelo ko lingité ce que zaka yo les gens donc mo tu on a ba déplique pour ba tu les gens faut en vie de couple oza kimia posé tout de donc tu les gens te ka boué ma comme so non bongi c'était faux bongi ça tout boyo kisi bana no soni ato kotisa mabele de génération à génération ba non na ba koko na yo bazana exemplaire te na mokili ba ke ba koko na yo to bana no ozan exemple mo to pesi bango jamais de la vie un exemple tikeli bango te Kester a kufa maboka Florence band bana na nyos bazaki wana et puis tia comme obimana Florence place akenda ki moi si mtasala ki mabe yango monya bala Florence afanda tina nda kufa maboka Florence ba Kester balala ba danseuse te na tuli moka chanteuse affaire akenda wapi akenda ta musu merci la baki yesu te ni on discuter te yo tata mukolo comme na vie mona inosibi yo tata mukolo be oyo kisi Didi Stone ba sonye belé papa nanga avai na camarade na ye po ba finganga ba kesanga test ADN et puis Laura sokoko plus grave ba ke akoma moi si so ya mundele yo ko fu vandi wana ba finga ex famille na yo o abotelo Didi Stone abotelo del pure abotelo Saint James Rolls et puis au fin du wana camarade na yo o finga ex famille na yo aujourd'hui a to mériter respect na communauté. Nani on peut se respect la communauté parce que yo moko salima ben makasi mobile mo moti ka ba finga moi si na yo aujourd'hui ka petite sœur na yo amata na ba live internet pas dénigrer moi si yo subisi bana moi so akemba na mbetu a bimiselo moi ba malédiction bozoka quand c'est pour ça musicien na kisebele yana ba malédiction musu mutalele liyo ezuyo po ya fali to comprendre que Niki na zemi na mi bala comme na demi bala zo ya bateze meze ya nani. Donc, il y a un tassel fali mabi. Pour la dernière, monsieur fali na ba logique na ye. Ah, ceux qui n'y passent à la ma bête, angaba na ketchopete. Nande na ye beli fali, na logique a fali. Ceux qui n'y qui a sala fali ma bête, fali ngaba na ketchopete. Ye mon niki mta baby ça. Siko toi,
Ali Awana, avant la zemi na yo, et bandi premier jour, deuxième jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, n'enge caprice à zemi zalaka, n'enge fatigue à débit à zemi zalaka, okoka même pas kolamka 19 heures, mais tant que c'est un qui kala, pour zemi na zemi yaka na ndenge na zemi mususu depuis ozongo buka na kakaka. Osaka muta fatigue, muta kolemba, oliaka bien te, okomaka kolemba, ata basani yoko sokola te, osaka so koti douche sokola ozongi na mbeto ebinde bapakola mafuta te, okomi longi mabe, buto epai, ozomi ye basusu te. Bazemi suka babongo, ala sisi ake ko kemba na hôpital abimisi lo mutu mobimba, yo kofi ofandi lo raso koka finga mwasi ya bongo. Et puis, au trouvant normal, au vendre place à bateau, au dénigrer moi si à bongo. Tu trouves ça normal? Ba malédiction bozwaka. Nga lié no peso banate. Au mona bangote, no sala contact na yote, sala vie no na kimia. Moi c'est un ticket la vie, sala vite. C'est comme l'ongagne. Kofia na basi msu bazwa bango 2 fois na vite. Une fois, ali azaki ange du bonheur pembe na o. Kozana lia, obeti ba bercer Olympia, obeta stade de martyr, avec un lia, ça qui porte bonheur, lumière. Parce que tu yopé les grands chiens pour na lia, maman banana, parce que vous comprenez qu'il y a la lumière, quand pas ma bolongozo a été. Avec un lia, obeti bercer, obeti Olympia, obeti, quand ça obeta va fallir, la bosse ni comme l'ango. Obeti stade de martyr, obeta presque tout, ozo ba disque d'or. Bonheur na bonheur. Bakangon ramba danseuse, moi ça comme chaque année fois ça na Kinshasa, aso la nona kin me bana batanga na poto, tala niveau banda tout ce temps bakanga ka ona kin. Moi ça zaka kin, poto, bana batanga na poto, mais moi si on a comme chaque année fois ça na Kinshasa, pour soutenir yo. OK, on comment quitter. Mais pour comment quitter, Ali est pas contribué. Ba témoignage Ali Azalawana comme ta femme Interpol et kita kin et ça ba interview ba danseuse ba chouchou mbayoana au pesa nini muto a témoigné d'Interpol pas démentir makambo na poto que viola ba danseuse te ya chouchou mbayo na luka ya chouchou na butu na voiture chouchou avant la lingua la famille pauvre maman pasi et chouchou bela mbasso na lokolo. Mais si vous convaincre que tu es prêt au cabello bon, à cette interview d'Interpol, vous payez $100 seulement. Pour dossier nous à la quitter, et ben nous c'est un témoignage à ma danseuse. Il y a chouchou à ça même d'Interpol. Comme tu es malin, vous payez $100. Mais le chouchou à bela mbassou, à ta 10 francs qu'on fait au pesa gaïti. Chouchou à koufé là. Le colopota, à soit taxi à l'ukoti na mon fleuri. Pres lokolo pasi edenga oloba oyambate atema libanda mon fleuri pendant 2 heures du temps oloba na sécurité biseke oyambate na lokolo pasi ya mbasu ya chouchou azo so azonga ti azui taxi bazongi ya chouchou mba mais obosani ke pose la quitter okenda ko luka bango bakosa l'état français mais ata $200 non pesa été. Toi tu aimes personne toi. Oza muto yo kila mawati. Alors Julio lingo boycotter moi na no. Ongo koti biso na buzoba na yo. Ongo koti biso to ina di diston. Moi na salaoni. Tu dois d'abord commencer par respecter ta femme, ton ex-femme na yo. Aux comme ces explications, batinda qui lettre, batinda qui texto, ce qu'on m'a dit de aucune femme a condimake, a boire na moi si na obilo que ça nandaku. Aux ces explications, puisque biso banane. Les lots didisent en fin à ma monde entier pour na yo. Aux autres tolérer, ya rifine, a ta mon ano à moi si nous sapi. De ton vivant, toi tu es un père exemplaire. Aux autres dit ma bande kona yo, le quoi refine mon kolobongo, à sa guerre na propre fille na yo, tu es vivant. Yo mon amote mo yebi ke moi no azana raison, na sali maman na bango mabe. Moi na azana raison, ndenga siliki, mais aux autres tika ndekono ya moi si, à sa la guerre na propre fille na yo, pour intérêt na ye. Tu regardes, tu es un papa irresponsable.
Oh, jibe au sala moté. Papa, dans ce cas, moi, na jiba samba na dossier 100 jours. L'histoire to beta en internet té. Na mutu na makoloto ya na ngoli soute. Po jiba fungela sur ma porte té. Yo kanise sepeli sa bande kwa jibe. Et sepeli sa leke jibe ya mwasi. Ou sa tante ya mwana wana. Et sepeli sa maman ya jibe, maman nièce. To sepeli sa jibe, ata muko mokote. Mais jamais fungela sur la porte yo lo makamba ya nani. Ya Soraya. Pour Soraya na âge na ko samba na dossier munene bon te. Mais to fongela ngo ba porte te. Pour papa na banga kanga ba porte. Leke jibe monta ko tchaba na jibe musapi de son vivant ezati. Papa protège abana. Mais yo moi soit subisi lo bana misato. Oh balabana baza bana mo baza légitime na kati ndako. Ozotika ba finga ba manquer mo ba respect. Ba porte-parole no combien de fois ba manquer di distance na maman li à respect. Ba simple porte-parole no ba belo côté devant lia. Donc yoza jara mi bale soka bana mwasi, il faut finga mwasi. Yoza jara mi bale soka bana mwasi, faut dénigrer mwasi. Bozo finga mwana pour rien. Parce qu'ils ont réclamé ba droit na ye. Yo moko na matière na yo, si sa matière. Ozo longo na mabanga ya mwana no yo moko, apozo ko sao na longolité original etikali bongo, Cindy ça na rien passé pour na Didi Stone te. Pourquoi Cindy so bloqué ba tout bossa la charge à Didi Stone? Si réellement Cindy ça qui moi sur ça na problème na motema ya Didi Stone te. Mais pourquoi azo bloqué ba tout bossa la charge à Didi Stone? C'est sa fille. Moi na mobile na ngaza mwana nga, et non il y a jalousie zawana, po ya bloqué ka batu. C'est que ça na problème à Didi Stone. Si réellement Cindy c'est un problème à Didi Stone te, bato bossa la charge à Didi Stone, et que Didi Stone c'est ma fille. Et le quand nenga li azaki na libala, yo bande ko kumisa Didi Stone, bozo voyage na Didi Stone, ali azo sa problème te. Pourquoi Cindy azo bloqué bato bossa la charge à Didi Stone? Asa na problème à Didi Stone personnellement. Cindy ko détruire vie na yoti. Bolole no wana ya minu, ay lo be fiancé ti. Oya manka na vie lo kwa minu, Didi Stone na comme na niveau na te, est-ce Didi Stone sa finga ya rufine, na nous te. Didi Stone sa finga rufine, na nous te même minu manka ba ya rufine. Ba porte-parole na yo, bote ma la cheville ya Del Pure yo te, Del Pure ou Saint James, ba so manquer ex-femme na yo. Ngaso azala jibe na bali mama lia. Polo lendo kofi ozaka na mona makambo ya jibe ton amida zo bala. Ozui. Jibe aza mobala liboso na Congo na ba musicien. O aleki tous les artistes congolais na esprit a blokaka mutu te. Na ko bloqué yo te. Osanga mabe malamu, je te regarde. Jibe mental. Tant que tu as papa chéri, appena papa chéri. Jibe, musicien mon côté congolais, on s'en m'a jiba salaka. Moi si na bala mobile mususu, aso bana na baya kananda kunae. Donc pour na jibe, ba Soraya, na ba Diams, ba sa ba ndeko. Donc to baya ka baya otala papa chéri, Diams sa koti. Ayo tala mobile, ayo tala papa ya ba Soraya. O ba kote na maman moko. Diams azo lia na ndaku ya jibe piana. Musicien moko te congolais osalango. Po bino boza mitema mikuse. Boza bata bakanda. Bata mitibokanga makamna mitema. Musicien moko te congolais osalango. Papa chéri yu matin, ala sa soka grandeur d'esprit. Kenyo so sala na zakuna te. Nga naka papa chéri, nanga, motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans coco, et talingate. Diam sa ena ndakwa jibe. Ndaka ba junior piana. Ndaka ba Soraya na ba Daïda. Yesko leki na bon côté maman. Aolia na table à jibe. Jibe ça les vidéos. Check, c'est pas pareil. Avec Diam ça. Ah, toujours. Na ba musicien congolais, et les kate. Ba mon ayuma. Joanna Monanga Yuma, sans esprit. Jibe est ce la grandeur d'esprit. Kena jibe, non, tika la jibe. Oh, Didi Kinoan, oh, Vitel Kamere, bilo bo comme ça, mida Kardasha. Mais Kardasha, bilo bo comme ça, nga sa da moi sinanga. Bilo bo comme ça, Beyoncé. Moni ki Beyoncé, bilo bo comme ça, nga siko na zwaki na nukutu, azana Beyoncé te. Azana bongo, na botisi ye, na fani nenda kumoko, na savourer.
donc nana eloko kolenga bino te soit disant bino baba mbanda na nga mbanda na bino te ngana nanga jibe piana nzena mwasi nanga kitoko toboti bana kitoko tokabwani bino bokomisi nzambe etali na ngonga te. Donc ça c'est l'esprit de jibe piana. Faut que ça soit dans mental ya bongo a palpitara te. Ah ba jibe lo biso no palpite lo ni. So tozalaki toboyani yo mbanda zo mampala sala nyoso so na mutuna na cheka ke na gel show na benga Willy Musheni na benga vote singa na mbani na bombo na za ba mécène na ba politicien au pote ba vas-y wesh que vous qui ça allez faire vos fous là-bas pas chez moi parce que na miyebi na ko tinga ma jamais na c'est tout la té et tout la muta tinga ma place à passer et tout la muta sala ba faux compte et tout le monde t'attend à boko c'est les makambu bolo ba boye to ko c'est les makambu to c'est la boye ozulu ka ba mandiga sana nyo so poani pour des trucs à mutu moko c'est qu'on a le sopongite jibe mukulu papa chéri pendant des années akenda potote akenda ka potote oh azobi mana anya bikule bwa botole anya ba mo fuda na limete jiba zara jibe azaka jibe oh sandali na ba bote ba senenda kumo ba botele sandali azaka papa chéri l'homme qui a mis dans l'eau dans coco a aussi la négati ti lelo aviva bien parce que na ba âge ba na tante ba diabète comment ba tension ba excès de sucre donc ana amicha na mutune ke na kimia na posa te o eyinde na so te na posa kimia na posa tout na posa mutu pasité. Ata bosali nyonso Didi aza fille de grâce au quoi jamais parce que oeza kata Didi et a pas minuté moi na force à Didi stonté abotama na gloire akokufa na gloire soko ki motema pasi sindi kene ko tongola ba Kongo bololo kene ba kumuka ngaba cha ozemi ko faire ça testament lo ba ke biloko na ngeza pona bana nanga. Donc Didi a botama na gloire baso yemba yi azo kola na gloire azo kota na ba artiste international o ba musicien congolais ba bomela ngo batu po ba koma na niveau na mais Didi a bomela ngo ata liquidité azo kota ba place o ba artiste congolais ba lukata cho po ba kota mais ya kota ngona facilité bana ba musicien presque tout bazana poto ba Didi stonte ba ozo cho wana wapi bana ba musicien presque tout ba na poto. Nana zana choya Didi Stone personne donc aza une étoile na ye na ki ye aza na aura aza fille de grâce bana ba musicien ba na poto basala ba selfie to monaka bana ba TikTok bana ba Facebook bana ba Instagram bana ba Snap mutute aza Didi Stone tous les artistes congolais dans sous ba via ba bota bana loka ba Didi Stone. Parce que bota mi bongo, ba bota mane loko, ba koma ane loko te. Soko bota mi yango, okozala yango, ba koma, sotali bato ba force ka ko kome loko, ba umela te ba kata na carrière. Rombo tunane zaki musicien na lemba. Adversaire ya dakla. A força, mutobe ngana ko finge mabe. A force qui musicien mais le quoi a botama na ngoti a katana a sila o confiance mi jaguar yeba osoma ya décorango ala traba rouge a luka ba kisi ba ki bonganga le quoi za chemin na yeti romba salata ata album romba salate ata générique ne to yebi ngoti te bika comme mission mo forcé parce que alinga comme loko mais botama ya ngoti ba bota maka la bota ma gel chaud la koma gel chaudé combien de chroniqueuses bazana kin top to régner ouais bango olingo komanga mozanga te la preuve nene na zabu na autant ça ba guerre donc ça dit que na pesa ka lumière mais nga ba ko pesa na lumière te soko toucher nga aux yeux lumière nanga pour un temps so na sisi na ngana yo na zoni na pona nga na zanzete o bato ba ka ko buka mais au bota kaka pour ça na filmer bien
ekaukaka te to tozala baracine na bato ke ye akosila te aza nzete oyo bato baka kobuka lumière c'est-à-dire aye obuka buzz aye obuka succès mais okeka obuki étape ya moke mpo nzete mobimba nga muna aza nzete to ntango obuka moke okeye olie esili nga natikali ka nzete omona après guerre yo osila mpo oza so na sujet mosusu te me nga na ocontinue parce que eza nga nabotami nga mais yo osila yo comme luka su côté nini su fo swana po zonga na actualité yo bando luka ko swana mais nga loko eza chemin na nga na yebi oloba eza cop na nga donc nga na o persévérer na okeli po na osila te eloko mo te ko sisa na internet ezate ata na lamki na to babibe nga mutakala na kozala ka gel show Kim Kardashian poko makimba biblia ka mutakala nde sala ka Kim Kardashian. Donc, dans le côté quoi, retakanga, succès, tout de moi, c'était la preuve année, au lingo komanga, mais au komanga, t'es là qu'à fallu à mes manga poto. Chose impossible depuis fallu à Zana Mokili. Personne pouvait croire que fallait comme mes mamans au poto. Pour moi, que ma bota magalika, et toi, nous sommes bunda partout, ça va étouffer à ebimi kuna. Donc, va étouffer à ebimi pas fallu. Place où vous croire, te boyebe que héritier mouton meme poto. Ye fa bonne la ka wata. Ye fa zonga pa wata. Ye ta musu mobile moko bimise. Te ye fa zo a kota na Turquie maman ba koti grâce mouton mo benda e. Loko na ze étoile étouffé koto me bimel pas fali poto direct. Domino ata bandeli mokili ba bota maka. Ba bota maka yango. Osa ki zengi yo imbécile. Yo sagana osile na bakonikeza na bino nyonso ata moko abima. Bo sile lokwa monga na bilei bo bosa na ba objectif ozana otana zala wana so na fungeli miko boye. Bosa bokoma makabo ba didi bolo mama na bino. Ba bota maka bakoma kate. Bakoma kate. Fo bota mayango. Sko mino koma di distance jour morte. Kofi koloba su na musique a Congo te oza légende te. Oza muta destruction, au détruire génération. Si na sou kufi un exemple mabe, ok na kufi un exemple mabe, o bali boy. Vi na oza libaku na libaku, libaku na libaku. O swana na batu nyonso mabe, muta viva bongo te na communauté. Oza so lobi IA, lobi B. Koluka ko ba séparation ba petit, ba conseil mabe pour la ba séparation. Aux wana pour séparer de petits, diviser pour mieux régner. Au lieu de assumer âge na oté, au lieu de assumer place au comité, au lieu de osana succès, de osana kala. Alors que chaque chose a son temps. Au perdant qui flamboie la légende, au perdant. Parce que nous sommes seul artiste, on peut ça même musicien conseil na ba compte mabala. Au lieu de seul artiste que héritier zobala, osa parrain. Posa légende, pour nous c'est exemplaire na tout maman li a penza marraine yo parrain. Mais au raté déjà branche on a et sili. Aujourd'hui tu peux si papa a raison, a couffé avec honneur. Toujours peut mettre la maman Amazon. Vous comprenez? Tu peux si qui question raison. Mais yo, si na souko détruire génération. Au lieu que moi na fali na faire bah ça succès oh y a la destruction et puis na comprendre la musicien bah sagesse surtout dans la on a intelligence puis là beaucoup na sagesse on a tendeni pour le beaucoup éduquer bah fanatique les notes que vieux on donne un chap sur des ordres au lieu que moi na place fali na faire bah ça succès au lieu que côté na kati po panza bango penza makasi au lieu que place ni ozana appui parce que tu n'as plus de fans en fait bah fan no ba mikolo. Biso ça ba 20 20 toi ba fan no metolo ba 20 20 toi ba 30 mata ba fan na o ba mikolo ba fan no mususu ko ba fan na ba fali ba fan na ba fere bana mikie ba fan na ba fali ba fere be ritier bana mikie ba mikolo mususu pe ba fan na ba fali na ba fere époque no leki beta musique a respecté tu ouais beta musique a mo bala mampata Aoya boye aye pas un hôtel s'il a mis battu tout a beti concert à zone qu'il a mis pas pata parce que chaque chose a son temps. Yo respect nos huit pour le mouton za pas apparaît. Talakaka where ranson. Pas yembe la mampata nzemba singa ma dilou, ayembe la mampata nzemba. Quelle considération.
Yo zaki on a pas ni wera senga ki oyembela mampata te. Wera son le Igwe le roi de la forêt. Abeta banzem ba danger ba frère d'amour ba Blandine Pema ba 13 ans ba Nikide ba Augustine. Mais wera pa yembela mampata nzembo akeno luka papa Madilu afuti mbongo pas Madilu. Madilu yembela si de mampata. Quelle considération. Mais yoza vivant la kisanga artiste ni musicien Congo appelle son mbongo yembela couple na ye. Posa mama na rumbiste nani opé son mbongo yembela couple na ye. Na ekira ngo ya bino tikali yo moko nani yo kalo na ekira likolo. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là.